polémique. Siko pe abominant polémique. Quand on a siko yo, polémique en soke yawa. Parce que ko finga pena ko yano na moto finga nde ofi bagolo babi bango bazake belé ba wanga baloba to sera partout. Voilà. Donc atie mutu nyonso à l'aise. Il n'a choqué personne. Siko yo. Bato bo liaka na polémique. Biso so bando liaka na polémique ngapa na makomba polémique mafinga ngwesi la. Mafinga ngwesi la. Tout le temps Ken Piana d'abord piana on les a pour JB tant on a comme ça JB ya va penser pour Ken Piana c'est Ken Piana ko critiquer papa Chéro le bakeno bat bazo kufa na BCBG bat mususu batikali ba se préparer ba kufa est-ce que Jiba sala bato est-ce que papa Chéri n'a pas le pouvoir de retirer l'âme et de donner l'âme même les diables l'Éternel lui a pas donné le pouvoir de sonder les cœurs de l'homme. Si quoi le papa Chéri azo boma bata boma bondeni po yé moko pa oleka na nzela liwa. Arrête. Tous bobo respecter. Pour na bangonde le to eba poto wana ken. Ken so fana na ndako na bino saka ken piana te moyete. Longa no kombo piana wana pesa commenter comme no makizepe. Ozwana no kombo ya piana pona jibe piana. Kombo na yeba botela ya ngwana mais yo zwa ya ngo osalela ngo succès. Mais tu critiques mon to porter comment tu vois pas que vous donnez des malchances. Vous supportez ma malchance, vous supportez ma poisse. Pourquoi? Nzamba linga abongote. Nzamba linga abongote. Il faut mettre un peu de vin dans ton, un peu de l'eau dans ton vin là. So comme il au solo bela batutu. Oye omiye bara souste ou bien ni. Ta pito pas les leka au koli ken bana ba koli. Ta la ange na aja komina. Ta la bano yara na ba mikelelo o ba komina ajni. Ben arrête hein. Il faut arrêter avec ça ken. Non. T'as pito pas les ken et l'équipe pour te changer, au s'intégrer comment ok moussala. Autant qu'il y a classe, au changer changer peu façon de parler, changer peu façon de vivre. Tu as changé façon de vivre pour te changer. Mais façon à se comporter ken. T'as du mal à changer ta façon de se comporter, de parler. Pourquoi? Tu fais ça exprès? Parce que si entre le bien et le mal, tu ne peux ignorer que tu étais. Autant que classe, au saliba cours, au moussala, tu sais comment lire, comment écrire. Tu sais, ça c'est mal, ça c'est le bien. Tu sais comment différencier les choses Ken Piana. Mais arrête, père, tu es un père de famille. Mais arrête, qu'est-ce que tu donnes à tes enfants? Tu as des enfants qui sont mineurs ici et tu insultes les gens. Bêtement comme ça Ken Piana. Mais arrête. Emmanuel Dodiwana, autant on est toujours respecté. Le béo ça la campagne beng bat to kete yem ta pasteur Ken Piana finga ngale lo on a comment boya ça ma campagne pour la radio parole vie bana papa ya bia tienga témoignage na comment boya na banga papa ya biteme na banga nzambe ya RB pour nzambe ya RB mutakom singa place na ça nzambe ya radio parole nzambe ya CFC na zo ba problème awa ata bat na ça qui voit live nanga ba sala ngonde ba lingi ba ti ba titre ba benga ninga mais j'ai accepté ça mais Dieu savait que non nzambe ayebi que non ngana sala live pona kumisa ye ndenge na kenda ki convention ya cause de la foi moi nanga biki na maladie o ba kila ke ya miso. Mais non to banga ta nzambe te to soso to banga nzambe okati mo ratata et dingbe oye ola ba bo signer pe bo seka bo yembela nzambe te oh bo sa ba fanti on attend to tala le bo betaka na bo betaka ta mbonda na tanga lokole siko to ana YouTube na TikTok ton matisson en live ton ciao na miniature bah tout temps sous ma perdre qui déjà gouana depuis 2000 ans bangote ba beto so ba beti attaque la mission profane ba bi ba rappeler quand ba yembela nzambe c'est bon ba yana ko nzambe tende to boy tu ko saka na nzambe ko tu ko saka bo sa ba fantir na na nzambe ta ba makoma mususu bo sa ba fantir c'est que papa Tom ba yemba c'est que ba sœur Inès ba yemba maman na saki ba fantir lelo ça femme Tamara za Nathalie ngoyo sa ba fantir c'est que ça ba fantir de femme Tamara za wapiye soka bel bomae soka za normal ça tilelo ali mo lokwa milinga kande pasteur ne malobaki
Imaginez-vous dans le luxe le plus absolu, au cœur de Paris. Bienvenue chez Lucky Passport, votre service de transport en van limousine avec chauffeur, champagne et snacks de qualité. Détendez-vous dans notre van limousine somptueusement aménagée où chaque détail a été pensé pour votre confort. Des sièges en cuir spacieux, un ciel étoilé raffiné, un écran TV dans une atmosphère intime et élégante. Profitez d'une sélection de champagne fin, accompagné de délicieux snacks gourmets pour un voyage inoubliable à travers la ville lumière. Que ce soit pour une soirée spéciale, une occasion professionnelle ou simplement pour vous faire plaisir lors d'une après-midi shopping, notre service VIP vous garantit une expérience exceptionnelle. Avec Lucky Passport, bénéficiez d'un chauffeur professionnel, discret et courtois pour vous conduire en toute sécurité et avec élégance. Réservez dès maintenant et laissez-vous transporter dans un monde de luxe et de raffinement. Lucky Passport offre également un service de covoiturage Paris, Bruxelles. Besoin d'un passeport congolais dans l'espace Schengen en toute légalité? Contactez Lucky Passport pour vos démarches administratives en un temps record. Lucky Passport, votre partenaire de prestige pour des moments inoubliables à Paris et vos démarches administratives. Le number one du fret aérien, fret maritime, Global PM Express, pour l'expédition de... Papa, Nini. Na banubele lo banda kunati. Oh, omoni tango lekaki kuna na omoni kati ici. Omoni ba mama ko sobele la na bande ko ba kanisa suki. Ne biso pe bata ba agence ne to ko bele na Château Rouge. Ne na moni na carton il ngelo bozotina na mboka. Oh, tina na mboka ko. Yango so moye ezali opesanga comme ça na tilo na mboka. Ozana agence. Agence ya ezanini. Menga zo ke na agence pour na tika biloko nanga pour na confiance agence. Papa, so na tina ngo comité bloqué nga. Na bloqué na téléphone. Mais wona to bunga dit. Ela nyoso na koma poto kutana na nzela na telema kaka yo telema kaka na telema kaka oh non nyoso ya omonanga oh boyete ngana sana mutu na tindaka Global Express et paya Patrick Malovengi Baoba assurance libéré biko papa na lesa bana na musalo papa na musalo muyibi salandi papa Paris 18e arrondissement Malovengi ye Global Express awa assurance libéré papa awa ezandeni awa ezali toujours tinda bakoli ya avion oyo esalaka des jours toza mpe na fret maritime bafret ya avion yango tobengaka fret aérienne esalaka des jours totindaka na 3 pays ya Afrique centrale Congo Brazza, Congo Kinshasa na Luanda. A Congo Kinshasa toza na commune ya Njili, toza pe na commune ya Kalamu. Toza na A45 avenue Bongolo na Matonge. Global Express totindaka ba mituka na nzela ya mai oyo ezali ya bateau na ba conteneur livré directement na Kinshasa. Totindaka pe ba carton to s'en charger na douane makambo nyonso yo oke récupérer voiture na Kinshasa ndenge ba récupérer carton. Kina Angola tozali na Palanka, toza na Mabor, toza na Ojaenda. Na Brazzaville totindaka na Point Noir na Brazzaville. Global Express li akomi na Chine, na Turquie, na Afrique du Sud. Ba bureau na biso ezana oyo place bato bazwaka biloko ekomela. Omoni nini? Osongi maboko pambati. Kasi pona tiki yango na Global Express. Ah otindi na tindi ko ndako tolo baboye bazo benga nga bazwi déjà. Vitesse wapi? Oh, papa, vous avez pas contact dans votre agence? Vous avez pas contact dans 25 Rue Léon, Château Rouge. Chez Patrick Malovengi et Ratakate. Global PM Express, agence ya fret, ya mboka na biso moko. Qui sale. Voici le salon de coiffure FM Coiffure à Saint-Denis. FM Coiffure est ouvert 24h/24 du lundi au vendredi. Voir sur Google Maps. FM Coiffure balobi salon ezali si rendez-vous. Salon kutana batembele belete. Salon oyate ke o ambriema awa basalaka midel nyoso. Do midel beno lingi mwasi no bimagitoko. Yo bando bana na mwasi ozolula esuste akomo lekonde akomi tata mwasi na bino ndike mama leki nzoka mwasi na yo. Sikopo akoma gitoko awa. Yo pe mwasi mitiki ndengwano ndeoza na guerre. Non! Mubali famo na oka gitoko famo na oka bébé sikopo koma gitoko pozo malokwa mineur pozo malokwa tango kepe na première communion ko kula awa salon bozo mona oyo salon FM boya ebele si rendez-vous bo comprendre donc awa gitoko ba okanga suki ba osala manzaka ba osala basil ba osala modèle nyonso oh modèle au monde pas rien tango alinga kwe na podium ezao donc deux fois te awa précisément na Katsa France. Salon Oyo, Boya, sera outil partout. Même le 15 février, tant au concert à Ouera, na Grand Arena,
bato nyonso baya osala suki nde awa bato bouta baparci par là boswisa mutu te kote moko oza na besoin kutani te ntango ofandi bapio na te ya komela bapio na livre ozotanga bapesi yo bena makambo nyonso si rendez-vous numéro yango wana ebimi adresse yango wana ebimi Sankara de Kunta basalaka bato ndenge nini osco. Salut partout dans le monde entier, à vous tous qui êtes en train de me suivre en ce moment. Quant à moi, les vôtres humbles serviteurs, Pichan, Kimou, les soldats de la presse européenne, les soldats de la presse congolaise, toujours au fou, au moulin, rien qui est pour vous servir. Et puis c'est mon devoir de vous informer toujours dans votre chaîne Image Pro TV, la meilleure chaîne du moment, chaîne d'actualité, chaîne OEP Sarabino, information na temps réel. Voilà, déjà pour commencer, j'aimerais bien dire merci à Grace Kazi qui est derrière la caméra et puis à la régie yende moto réalisé mission de bon mon abiso boy na parler partout dans le monde na bocacité à Grace Kazi le réalisateur jeune. J'aimerais bien aussi saluer vite fait Patience Mukendi de longue jambe et pourquoi pas Luki Passport solution ya mboka besoin pour ça passeport besoin pour ça okenda voyage kitoko Paris, Bruxelles, Paris, Luki Passeport, numéro zawana bien affiché. Donc, bobenga ko réserver makambutozo Luka Passeport, namikili awaya poto Luki Passeport zawana. Et puis pour na visa, donc Chine, Dubaï, Luki Passeport toujours. Voilà, Patrick Malouavin, j'ai dit cette émission. Et puis pourquoi pas Chigito Papa Paradis, Restaurant Paradis Secret et désolé à London. Voilà, aujourd'hui comme d'habitude, on a toujours l'habitude d'analyser, de parler, de dialoguer avec la reine de l'internet, je l'appelle comme ça, Manique de John Dona, de Toko Solola, Naiko Masolo, Yako Solola, Eza Ebele, voulu signer son appel si on va mbote yenge. Donc voilà, pour commencer, je ne vais pas monopoliser ma parole. Déjà, bonjour et bonsoir Manique de John. Bonsoir Pichaki, bonsoir tous les abonnés de Image Pro de TV, bonsoir abonnés sur Manique de John, Tokos officiel qui est ma chaîne à moi et c'est pas à moi mais à mon fils Jonathan. Je profite pour dire merci à l'Éternel des armées pour cette souffle de vie et je salue toute l'équipe d'intercession de Radio Parole Vie. Voilà, en particulier Papa Héritier Bissiam et puis le chef visionnaire de l'église CFC Jean-Paul Mayata de la foi. Jonathan Kadima Mwanayaba, maman Prince Babia. Bébé, tu es mon bébé. Kalate et penabisu eza kobima. Donc comme une étape il y a un clip. C'est pourquoi j'ai dit merci na batuno so bazo soutenir. En tout cas toi vraiment on a besoin il y a main forte na bino les kondi protège ça les logoté main forte na eux ezala bien. Je salue papa chéri JB Piana. En tout cas a audio passé na ba étape il y a makasi. Il y a un père dans musicien. En tout cas Ken Piana tika na bilobe là. Bon, il y a un revenu, elle est le plateau. Je profite pour vous dire que le 10 mai, on sera là à Paris avec Papa Chéri. Le 24 mai, avec Héritier Watanabe, à Dom 2, Paris. Voilà. Donc, tout aussi, vraiment, on a badivé les 10 mai places à Mouké, badivé, le cas place à Mouné, les potes boy et Bakanga, Sousba. Pour Papa Chéri, soit bêti place, on a miné les boy à Bakongolais, bêta pour battre Koufa. Je profite pour saluer tous les Ndalois Banaya Bandala Nyonso. Titi Kaba le champagne rosé, madame na Pessi Mbote et puis félicitations à Yvette Angoussi, Autiko Kabouela Bama Bama Puta na Bandal, l'honorable qui n'a pas allé tout mais à continuer toujours à travailler pour soutenir ma maman. Félicitations à toi, son excellence Yvette, maman Yvette Angoussi. Voilà. Merci beaucoup, Manique de John. Comme tu fongol déjà. Mes condoléances à Grace Mbisi. Grace Mbisi. Qui a perdu ça. Ah ouais, ma cancer, chérie aussi, Grace Mbisi. Ma solo sur les abats, dossier PESA, Toro Solo la Batoba Otalabiso, partout dans le monde entier, Baza vraiment connecté, Balingi Bayoka. Mais quand au solo déjà, ma solo la papa chérie dans l'inato téléma, on a mouké parce que tout le monde y paie. Présence, il y a Roger Ngandou, Baza déjà bon, on a Paris, tu peux les cas vu tout à l'heure, na Image Pro TV, donc, Baena Patrick Adogo, na compte, il y
a concert il y a Papa Chéri Oui. et ça déjà le Dumas dans le théâtre des gymnases Marie-Belle pour le concert il y a Papa Chéri ko banda bon 23h titongo banda ba concert zongi concert monté dans Betty Kubanda 23h titongo ba concert réseau silandé 23h Papa Chéri sikoyo alinga pesa 23h jusqu'au matin. On a habité bon Papa Chéri et Asala a toujours des choses merveilleuses les calme bon. Donc il y a linga penda calme quoi. Donc et loko et puis JB Piana chez lui il y a toujours la différence. OK. Papa Chéri tant ça les comme les différences c'est na parmi tant d'autres na ba misusu. Bino beti 2 heures du temps il y a obeta titongo. Tellement que non azara na vite asala toujours bolamo. Ba pesa ke peka makamba ma ebele ko le kabatnyos. Mani mwana malamu ba tira ke sani biloko ebele ko le kabatnyos. Daga muta mwana malamu soki azo sali kambuna ye azora aide abatu ebele mwana malamu soki aye ko senga eloko pa mutu bapesa atabo a 10 bapesa mwana malamu bapesa ye kaka ebele yango moni pe lokwa za mwana malamu bapesi eti jusqu'au matin. Voilà pour la Papa Chéri. Je salue Roger Ngando. Roger ML aussi apprendre digital ba mbote na na pesio mbote Adjola Souba. En tout cas, on a pessi bien mbote équipe vraiment ils ont complet les 10 mai ici à Paris. Maintenant qui va na concert mo souper na Grèce. Voilà, équipe ils ont complet mais et qu'on a beta cité épée et après babia ezobi ba tozobi misana ba clip ba moto sur retard pour na ba clip. Non, et ça ba effort personnel, c'est vraiment dur pour l'artiste. C'est vraiment dur. Challenge ezawana, bosala challenge. Nzembo liboso za péché mignon. Donc ezawana, mon péché mignon. Ya vinanga mobimba, mon péché mignon zwanonga mobimba. Non, nzembo wana soyoki yango, do ayembeli bolingo. Jésus-Christ alongwa na croix, aya okufela biso pona relaxa bolingo. Non, Prince Babia a chanté, l'homme chanteur a chanté. Donc vraiment boyoka péché mignon, il y a rien à dire. Tu vois tellement si ko ba effort eza personnel. Azo sala ba effort na ye moko studio, clip tout ça. Donc aide les athées vraiment. Tu vois yango bomoni ezozo un peu de temps. Alors non singa na ba Gauthier mascotte bozawana mettez un peu les mains dans la pâte Martin, je profite pour saluer aussi Martin Bakole. Martin Bakole. En tout cas Martin Bakole moi on a venu à bo aider voilà. Voilà l'air au solo déjà le solo il y a grand producteur aussi topesi bambote ebele il y a Gauthier mascotte au agobetsa Robinho Mundibu. Déjà le 7 juin Robinho Mundibu pe arozala na théâtre des gymnases na makasi ya Gauthier mascotte par rapport au Robinho Mundibu obeta na Paris et puis faire goal à obeta na Belgique. Bon faire goal là natangi komone lelo papa Hervé. En tout cas, j'ai vraiment aimé. Je te félicite aujourd'hui. Natanga communauté mais natangi parce que eloko osala qui na sortie médiatique na yo depuis au banda ba émission. Tu es d'abord quelqu'un qui ne fait pas vraiment beaucoup d'émissions. Mais émission liboso osali penda j'ai dit merci Seigneur. Ils a sorti médiatique no ta osala ou la taille vert. Tellement pour l'attaquer couleur il y a ancêtre na biso vert couleur il y a paix. Biso couleur na soit paix à vert. Les couleurs à bamvolosi kimbanga bandola taver yomona na kimbangiste bala taver ipamvita bandola taver mama nzinga bandola taver mama mafuta bandola taver bafumu mpadi bafumatso bandola taver donc couleur même ya kimia esaver en tout cas félicitations vraiment na papa Hervé ba bonne chance na yo omoni siko sort et le bagolwa et le ko lobela sortie médiatique wana sortie médiatique il a donc tu as montré vraiment la maturité que tu avais cachée dans ta vie. Tous ces temps tu étais mature. Avec son cœur. Il a parlé avec la maturité d'abord. À la qui si que je suis mature peut-être elle besoin de ça aventure mais là je suis mature. Mais au lieu de l'obéla et là comme sortie médiatique wana donc et que na kitina kitanzambe tu t'es mis dans la peau de Jésus des nuances. Tu t'es mis dans la peau de Jésus. Donc, au lati penda manto ya kombo na yo Jésus. Na ozalana te pona tango lobaki bolobaki en tout cas moi bravo pour toi. En tout cas félicitations. Moi te que tango lobi asali ka sortie médiatique billetterie. Et ti ko bégayé mbala moko ki bien. Ya mwana polele ko billet ko moteka.
Miracle. Pourquoi alongwe na ye na salité? Andimi ba erreur na ye. La Bible dit reconnais tes fautes, il te sera pardonné. À reconnaître ba erreur na ye. Alakisi batu bolinga bo so grandeur na pesibino kasi. Il s'est mis dans sa peau. Sans polémique. Siko pe abomine en polémique. Quand on t'a siko yo, polémique en soke yawa. Parce que ko finga pena ko yano na ngoto finga nde ofi bagolo babi bango bazake belé ba wanga baloba to sera partout. Voilà. Donc atie mutu nyonso à l'aise. Il n'a choqué personne. Siko yo. Bato bo liaka na polémique. Biso so lia na polémique ngapa na makomba polémique ma finga ngwesi la. Ma finga ngwesi la. Ils avaient parmi les litna yo moro olita sans polémique pour vivre sans polémique nga pas en vivre bien parce que na CP la tenande na clasha. Même ça m'a amené là où je suis aujourd'hui. Au bandela mingi na CP la té. Na CP la té. Na talaka na salle ba effort et belé pour longa mani ki na finga rabat. Aujourd'hui je suis aimé partout. Na pesi Lili Wabelo Bambote. Lili Wabelo aussi je le salue. Bambote belé patience mon kendi de longues jambes. Luki passeport. So on a besoin de passeport na yo. On a besoin de visa na yo ya Chine. On a besoin de convoiturage Belgique, France. Luki passeport au côté déplacé dans de bonnes conditions. Convoiturage Belgique, France, convoiturage non au vent bien au tambo la bien ba voiture à kitoko Luki passeport visa non ya Chine. On a besoin de renouveler passeport non Luki passeport. Je profite pour saluer la grande dame, la femme longue, celle qui est blanche à la peau blanche. Patience. Voilà. Manique l'air moro ou yaki a moi mke tout son ngana moi mke par rapport à Ken Piana. Au CP là qui n'a sorti n'a été médiatique. Ma critique. Tout le temps, Ken Piana d'abord Piana, on les a comme JB, tant qu'on a comme ça JB, et on va passer comme Ken Piana. C'est Ken Piana qu'on critique papa Chéro le bakeno bat bazo kufa, na BCBG bat nsuso batikali ba se préparer ba kufa. Est-ce que Jiba sala batu? Est-ce que papa Chéri n'a pas le pouvoir de retirer l'âme et de donner l'âme? Même les diables, l'Éternel lui a pas donné le pouvoir de sonder les cœurs de l'homme. Si quoi le papa Chéri azo boma bata boma bondeni po yé moko pa oleka na nzela liwa. Arrête. Tous bo respecter bo pona bangonde le oto e ba poto wana ken ken so fana na ndako na bino saka ken piana te moyete longa no kombo piana wana pesa commenter comme no makizembe ozona no kombo ya piana pona jibe piana kombo na yeba botela ya ngwana mais yo zwa yango osalela ngo succès mais tu critiques moto porter comment tu vois pas que vous donnez des malchance. Vous supportez ma malchance, vous supportez ma poisse. Pourquoi? Nzamba linga abongote. Nzamba linga abongote. Il faut mettre un peu de vin dans ton, un peu de l'eau dans ton vin là. So comme il osolo bela batutu. Oye omiye bara souste ou bien ni. Ta pito pas les leka o koli ken bana ba koli tala ange na aja komina. Tala bano ya na ba mikelelo o ba komina ajini. Ben arrête hein. Il faut arrêter avec ça ken. Non ta pito pas les leka. Ta pito pas les leka. Ta pito pas les ken et l'équipe poto changer, au s'intégrer comment ok musala. Autant qu'il na classe, au changer tendance, changer peu façon de parler, changer peu façon de vivre. Tu as changé façon de vivre pour te changer. Mais façon à se comporter ken. Tu as du mal à changer ta façon de se comporter, de parler pourquoi? Tu fais ça exprès? Parce que si entre le bien et le mal, tu ne peux ignorer que tu étais. Autant que classe, au saliba cours, au que musala, tu sais comment lire, comment écrire. Tu sais, ça c'est mal, ça c'est le bien. Tu sais comment différencier les choses Ken Piana. Mais arrête, père, tu es un père de famille. Mais arrête, qu'est-ce que tu donnes à tes enfants? Tu as des enfants qui sont mineurs ici et tu insultes les gens bêtement comme ça Ken Piana. Mais arrête, il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec ça. Ah, puis na sœur, oh, solo na frère na. Oh, ben non, il faut arrêter. Il faut arrêter. Bah, terrain, et là, tu vas ko na internet, tu zoa. Nzamba pesi biso, on to honora ta nzamba ngot. So to banga ba, to banga ta nzambet. Eh Ken, tu es le rapport tout. Tu es le rapport tout, tu zoa ngote. Tu zoa ya ngot.
Tant comme na poto on peut tout le capito changer tout soit salité tout tika on place ezalaki tout là que c'est quoi face na biso ya bientôt là ta ba manteau wana poto wana ko luka quelque chose. Dieu a permis que baninga musu batika na banzela ba rafine tout baba kufi ba tubeli batika na banzela biso au moins Dieu a permis de nous donner cette souffle de vie qu'on est aujourd'hui en vie. Hein to honora ta yango to banga ta nzambet Emmanuel Dodi wana otanga na mnono on est sous respecté. Le béo ça la campagne beng bat to kete yem ta pasteur ken pena finga bat ngalelo on a comment boya sama comme pour la radio parole vie bana papa ya bia tinga témoignage na comment oboya na banga papa ya biteme na banga nzambe ya RB pour nzambe ya RB mutakom singa place na ça nzambe ya radio parole vie nzambe ya CFC na so ba problème ah ata bat na ça qui live nanga ba sala ngonde ba lingi ba ti ba titre ba bengani nga mais j'ai accepté ça mais Dieu savait que non nzambe ayebi que non nga na sala live pour na kumisa ye ndenge na kenda ki convention ya cause de la foi moi nanga biki na maladie o ba kila ke ya miso mais non to banga ta nzambe te to soso to banga nzambe. Combien de fois Nzambaz Voilà, Manik de Jonto continue na biso dienga cargo ya routine biloko mbalamo mituka eko kenda ki ça. Remarqué Diesola London City tout ça wana pena global avec Patrick Maloafengi wana batu tout ça kana bango ba chance assuré tinda kama miki sans problème depuis banda ça na problème mon côté so ça a besoin ya passeport na yoko keno ki chassa te lukaka luki passeport pour ça na promoter. Vous avez besoin de convoiturage, Luki passe. Vous avez besoin de visage, Luki passe. Vous avez un problème. Ben voilà, déjà aujourd'hui, ça fait 25 ans déjà. Concert Yamounene et Robert Tama le 24 octobre awa na Paris, na Dôme de Paris, retour ya Bamakoma. Bamakoma ba betanante. Il faut Natalia sali repentance. Ba betandeni. Bobeta skoba bobeta banani ba chrétien groupe profane groupe religieux groupe religieux bana mutacha tentilo quoi diable bana mutasa quoi satan Nathalie faut que na bakate koko nini kokotae il faut Nathalie doit kokotae Nathalie kelena ba beto kokotae ba benir yo ba kotisio suna mai o passer li susu o sali su malongi Bamakoma bino bobeta nesi banani boti usaka na nzambe ko Nathalie on ataka bongo Nathalie avant abeta il faut akeolonga ba chirurgie pour que ba chirurgie on esa ko corriger nzambe papicho Nathalie avant beta Nathalie Makoma avant que tu joues je vais parler en français pour que tu écoutes avant que tu te mets sur scène en parlant de avant que tu parles de Dieu tu chantes pour Dieu Nathalie Makoma. Il faut d'abord que nous tu parles. Là, on a fait des chirurgies. On remet ce qu'on t'a enlevé. On remet ce que Dieu t'avait donné là, que tu avais enlevé, tu as jeté dans la poubelle. Tu peux apprendre ça, tu remets. Et puis de 2, tu recommences à te faire baptiser. Et puis de 3, tu recommences l'évangélisation. Après, on peut te voir sur le podium chanter pour Dieu. Si ce n'est pas ça, allez voir ailleurs. On n'a pas besoin de vous. Arrêtez, hein. Arrêtez. Blaguons entre nous. Arrêtez de blaguer avec Dieu. Blaguons entre nous. Hein. Blaguons entre nous les Makoma. Arrêtez. Sobo beta attaque ma mission profane. C'est bon. On a Nathalie Lati Mini. Et Mouta Abe beta concert à Soubi na podium. À Soubi. Et puis moi j'ai sali ba tiepe Nathalie à Soubi. Mouta sali bilo ba salite nengwana. Boya sona mnoka nzambe so Makoma. Te yo te ato comment il t'a ba condition c'est belo katina kokotae OK ikono longo ba biloko nyoso ba intestin ba côte nyoso ba longo ba songi sozongi nengo zaki bututo kuma butu patatuf ponde na fandi bondenga manike na sabo na ko sala BBLT c'est contre la Bible. C'est contre la Bible, la BBL c'est contre la Bible. Ça la régime ça mais tango zui libele na yonde nzamba salinga libele boyenga na longo na zuna bakisi o na longo na zuna kitisi ndambo c'est contre la Bible. Yo sala kabatute o corriger nzambe o asali o poani yo ki ko corriger nzambe ti o kati mo ratata e dingbe o ye o le ba bo signer pe bo seka bo yembela nzambe te bo saba fanti on attend total le bo beta kana ko bo beta ka tango mbonda na tango lokole siko to ana YouTube na TikTok
TikTok. Tomatiso na live. Ciao na miniature. Bah tout temps sous ma perdant qui déjà gouana depuis 2000 ans. Bangote ba so ba beti attaque la mission profane. Ba bi ba rappeler quand ba yembela nzambe c'est bon ba yana komba nzambe tende to boy. Kuti ko saka na nzambe ko. Kuti saka bo sa ba fantir na mino na nzambe. Taba makoma mususu. Bo sa ba fantir c'est que papa Tom ba oyemba c'est que ba sœur Inès ba oyemba. Maman na saki ba fantir lelo azab. Lelo azab. Femme Tamara azab. Nathalie ngoyo sa ba fantir c'est que ça ba fantir de femme Tamara azab. Wapiye. Soka bel bomae, soka zaka normal ça tilelo ali mo lokwa milinga kande pasteur Neema lobaki. Et puis tout ça pe na confession Neema oh mais femme Tamara Zalaki petit mbote na mona ki na matanga ya maman a biso Nice Manianga on a présenté puis ba sincère condoléances loin désir près de cœur ba beaucoup de courage donc sois fort na pasteur Neema de sincère ka milinga de ezuye milinga ebete makasi milinga conférence de presse samedi le 29 mars. Samedi le 29 mars. Le 29 mars de 15h à 18h avec le pasteur Neema, avec le pasteur Francis Lola, avec le bishop Bruno Kiam, avec apôtre Ben Kanga, prophète Neema Sikatenda, frère René Lokwa, frère Mbuta. Voilà, avec sœur Mami Nzungu. De 9h à 12h, jeûne et prière. De 15h à 18h, conférence de presse. Prière prophétique, cocktail. Aux 2 rues Désiré, Chevalier, 93 100 Montreuil, métro 9, Croix de Chevaux. Donc on a Croix des Chevaux. Référence c'est ça, métro 13. Métro 9. Métro 9, donc au Bimika. Métro 9. Métro 9. Donc voilà, samedi le 29 mars. Samedi avec le 29 mars. Le prophète Neema Sikatenda. Voilà. L'homme de Dieu. Conférence de presse. Samedi le 29 mars, l'homme de Dieu. Voilà. Là aussi, j'en profite pour toper ces formations. Nabana, il y a Poitiers. Annonce, il y a Mounene, Tozali Nango. Tozali ko annoncé Nabana, il y a Poitiers. Donc, na Bokasi, il y a président Tonton Bokelo. Oyo Alinko Yebisa, ba famille, ba frère Nyonso, surtout en Europe et base Penamingi na Poitiers wana. Donc, un grand événement se prépare pour l'hommage des grands artistes Johnny Bokelo. Donc, Papa Naye, dans la ville de Poitiers, un méga soirée de la part des présidents Tonton Bokelo. Remerciements, donc, le président Tonton Bokelo et vice-président Edi Voama. Donc, voilà, et puis, Padou Mandiangu. Donc, événement, et Rosalana hommage, il y a papa, il y a Tonton Bokelo Oazagi, grand artiste, à Betaki, déjà, na ba orchestre, il y a Minene. Donc, voilà. Donc, je profite aussi pour saluer Mbuta Lombi, Mama Lombi, donc, tout le monde a 33 rue Marcadé, Pembe Kaka, il y a Diesola, 31 rue Marcadé, voilà. Voilà, merci beaucoup. Togo continue na biso. Et puis, laissez-moi aussi à signaler que Héritier Watanabe à Kozala Bongo, na Dom les Paris, le 24 mai. Billetterie P ESA ouverte. Billetterie ESA ouverte, donc, Tunyoso, fan, il y a bonne musique. Le 24 mai, on est avec la poule Gâteau Toya Tembe, Héritier Watanabe, na Dom de Paris. Et là, on a l'héritier à Ponaka, salle na Moko. Il y a Batouté. Héritier Wata apona basal na moko. Je profite pour saluer Gabriel Titenda, Patrick Kasenda. Donc wana baza batu ya papa chéri na pesibino mbote son excellence Gabriel Titenda et Patrick Kasenda Senda voilà tout continue la biso na Manique de John mais le loyo to moni internet le grand boxeur Bobo Santé Martin Bakolia voilà azo préparé combat ya makasi mikolo Martin Bakoli donc le lendo na bien que le lendo ya Congo le champion Martin Bakoli le lendo ya Congo Kukao. Champion des champions Wambote Nayo. Mais Lilo Manique to moni de longue jambe.
na internet va partager na ma page à déplorer les loyo orchestre fali plus de 10 personnes bakufi boye asali na lokola ya zaki lokola ya za témoin l'air fallait banda ko boma bango bakanga ba tunait eza diffamation atangi komba falit atangi na komba bat bakufit siko ba famille no so ba attaquer fali kasi babi muto oboma ba obomi bat nyonso 10 personnes eze belé yango bokanga ye botuna c'est ça que Patrick Bosembe long jambe ye wana aza ko accuser fali abomi koko ya Valdi mwasi ya Idor Bokwala abomi Morissette Kangani abomi c'est maman ya chanteuse wana abomi suna atangi ba kombo belé Abidis Abidis lokola komi 10 yango ye aye lokola ya za témoin que fali pour passer un meurtrier Mbiro ya fali boso bona ete bo mona ete quoi ya long jambe aye avant na kishasa c'est ça azali ko soki omoni bango bat baso sambwisa ba artiste congolais bat lokwa ba long jambe bango bat baso sambwisa bato ba ola ta drapeau ya Congo soki baso émission na wana ba interpréter na ba langue mosusu ti ba sake baso ba n'importe quoi pona ba fali wana za pona net ba long jambe Tozali sous na mbonda te na lokolete toza international tout est interprété so na poste na sombelo ko na anglais na obeta anglais na ba na français téléphone et ba na anglais c'est ça que bozo mon garçon na longue chambre so dénigrer Fally Ipupa qui est le meilleur musicien congolais qui porte le drapeau de Congo partout dans le monde un garçon qui l'insulte que c'est un meurtrier c'est lui qui a tué 10 personnes et vous êtes là à regarder c'est pas normal c'est quel genre de pays à dénigrer un père de famille comme ça, que c'est un meurtrier, il tue les gens. Et vous le regardez comme ça. Afing a fallu na kombo na e. Azoyembe la fali kovo azoyemba nini? Koko ta comme ça mo baye baba. Kovo libende. Kovo libembele. Hein? Mutabimisi ni na ye kokota ye azo dénigrer yango azo finga ye que non c'est un meurtrier abomi 10 personnes yango nde aye ko implorer abomi 10 personnes mais approuver yango et ça accusation grave ba toana ba kufa satani ba komona ba uti kufa kalate et ça accusation grave Valdi obozo tala ye Idor botel mais vous porter plainte atani ba komona binot. Vous portez plainte, vous kangisa ye, koko no kufaka bo Valdi. Tamba la question mutaboma qui est quand même Valdi porter plainte. Mutana Alexandre bomela qui est. Oui kebino pa. Ya mo soto na mboko to mona apasi. Po mundila Alexandre makamane ngwana te osamba. État des droits. État des droits. Obomisi obi ke nde na fali be na bi ke no mutabomela mututel mutu ya yo mutolubi ke na bomai na ba yo faut lakisa ye. Faut lakisa. C'est pas normal. Et ça makambo ya meurtre. Et ya makambo te que na lobby o mututel ala na mututel te za likambo ya bat bakufi ba ke mabele ba kangeli ba mo cercueil porte fond ma souste. Et puis ba otala mutu ana bo ependa. Idor po fandi et puis ba kotanga classe te. Bo banga ni. Bo fund bo porter plainte. C'est ça que penza un grand artiste comme Fally ba dénigrer na mutu ko longue jambe. Mutu azaki travailleur nanga. Na futayi salaire oui, c'est mon travailleur. Travailleur nanga. Travailleur nanga. C'est pitié. Ben voilà, il y a des choses qui dérangent, ça fait mal. Et puis surtout, na batwa les canaux TV pour nous retoucher. Attends, sous artiste, ça fait pas bien, frère. Tout bon, ça va, comme sous langage, sous ya, na respect à l'artiste. Ça fait pas bien. Surtout toi, l'artiste, on a des ça la fierté, la musique, na biso défendre les lots. Donc, biso to linga, toi to lo ba mission en bien, toi na TV pour ba la biso de partout. Et ça là surtout Sony et na rolinga attends sous to fongola biso déjà to kota vraiment la carte ya inteke na biso oyo to vous a vraiment basé nango par rapport ya dossier ya matanga grâce mbisi auto présentant qui est ba sincère condoléances naie Karine Mokondi oyo a pesaki causation na pourquoi causation ya Karine Mokondi et Luki pas problème na tango matanga et sangisaka bato manikile na ebité te zana bato musu même natanga matanga soka pesu eloko il faut boya nesi ba Karine c'est une petite sœur que j'ai pas de problème avec elle je la considère mais elle a fait trop de mal
Et puis ce qu'on demande aujourd'hui à Grâce Mbisi de faire, et ça pour na été à bato mususu. On a ça la live, yo ça la live. On a ça la live nazo finga. Maman ya mutu. Après maman na nga kufi. Mutu nga na no finga maman na ye. Ba bengi nga ina maman na no finga ba pesa nga mbongo na ozwata. Po nzambe mutapinir nga. Yo Grâce Mbisi maman na yo azobela. Lelo azolo babotika nga na lela na kimia. Mais yo bato musu ba kufela bato tika bomba lela na kimia. Te Rafine tumba kufa ofinga. Obosani. Taka na la doseuse ou à Brazzaville ou à TikTokers à boy ba TikTokers nyonso ba boy ba sundo libiso ye yo zo boza bébé to kaka tango zo boza boss oza patron oza millionnaire oza bébé to ka oza boy okomo senga ba aider okunda mama na boss a senga te et puis et ça la tango kaka zo boza boss ne mama na ya kufi Grâce Mbisi mama na ya zo bela Grâce Mbisi ba guerre o nyonso yo ba ne ko sala mama na hôpital zo bela ngaso mama na hôpital bien no sa guerre te na ko sambela. Maman n'a pas bika, non que Luka baguerre. Pourtant on a Luka baguerre, non fungwele ba porte. Même nzamba ol baté, tant Satan yo funa bitala moto yo zo boy ki sa maman na etala makambu ya zo sala. Nzamba ozo maman, c'est elle qui a ouvert la porte pour que sa mère meure. Ben oui, maman na yo azo bela. Est-ce que Grâce Mbisi au moins a aidé maman na tanga zobela ndima tinda tambonga no vagine te ah maman o aboti te atinda te pas ko kunde tende ni na ba bijou nyonso na ko ke na mon pied tia Mbisi ba bijou azolenga 500 lobi na matanga eza batambongo bataka ba cotisation maman na yo te bataka cotisation na matanga même ko kunda maman bataka cotisation mbongo bayaka na cotisation so ba kundi mutu tambo yo tande botikeli mbongo pona matanga mais ko kunda maman na kunda mite okozo mbongo ya muto botika ata koyokana te et puis ozo ngo liango komo senga bazong selongo na cotisation okomo senga basela okanya tupozo ngisa mbongo na tango ozo ngo ba mo utiliser mais siko bano mi beta tolo oza liango tozo botika matalana botika ngaza kina programme miso awa chenette nanga ona kina simisa na mon pied ça li une semaine kuna kina simisa ba pesa na 500 dans na ba na sali kama na zakina ona ba ndo futa na futi na zongi chenette na kinga nga kuna na mukanda te na memeka muto asa mukanda to keto signer ba papier na utiliser carte na yo ça va futi nga na opese ka mbongo yazo tia na compte na ye azo futilanga ya e bongo yo muto ana mukanda Grâce mbula nyonso ya bengisa mama na ete abengisa ne mutu te ka ko sala chirurgie tombola mabele mbongo na chirurgie so abengisa mama na poto makufi te anga zo ba soin ya bien anga kufa na dolesite non bozana matalana ya on a bisara bino ko bofinga ngande bolingi on n'a pas les mêmes ambitions to pensa ilo mo te manika ye poto non là taka jina 20 €. Mais Karine a la qui oh le loba ça ok toi on a des mondes différents à part ma kele la bino ba discussion na ba média mais a quand même na mutema osunga déjà que mutuma ba solo la raté a bengi Karine a sungi était pour Karine a rappeler yango Karine muta rappeler anga fufu on tam sur internet et ya rappelaka Karine a maman wana ake na kimia et c'était que lobby ba kundie mutuma rappelaka non na kundela maman na to préfère maman na ke na kimia pour Karine simisa ke ende touche finga maman na ngana cheli o cotisation lobi na finga yo mbongo ane la kala boka mbongo o batu nyos bazo ngisela et la voix du peuple c'est la voix de Dieu ceux qui au moins ezakata des personnes ba te asali mais mutu tout même na ba démon ba bi Karine azo ngisela Karine bon on dira za moi social à chaque fois les maman ni ke ya kai après finga après bina sana mutu akoka bela $100 na vina ngate nga pena ko sanga mutu akoka bela $100 e bela bambulu nga sur internet ba likonzi protège bazali pena biso bubuli yonde nani ba Martin Bakole bazali champion senda bazali senda zali ba papa chéri bazali so na ba musicien ba droite bazali na kenda poto na billet na kenda na ya poto fali mutamemanga na ya zonga na zongi na mbongo sule kauka na yesu poto wata meminga mabinga na sama mutako kabela ngata $100 na vite siko ba trajet so sa ka selenga ko felit même mutanengo na fia bina ngape ke no chango na internet mais na limbisa na kipa ete or que kanyoto na senga epete yenda linga place nyonso oyo actualité ezali abima keno yaza tête mais tête na yone kata na kaka parce que aiba ande ko traiter bolamu te
po aza na ADN wana tasalaka nyonso na vengeance ntango aopesa eloko aoloba maloba aoloba nde na pesi pisha on dirait l'air ya pesa ki aloba ete eza grâce nde moto alobaki po bato bamonaki on grâce a publiaki mpo kobanga te ndenge apesinga mbongo boye ntango mosusu oloba nanga tikaka na publie yango ok ntango apiblie nzambe asala ekabi apiblie mpo azongisa mpo lobi ekoma te problème motu so akufi ifa fana na kimia mama na linga fana kimia nga badoningise kaka mbongo na nga bakundelaki yo lamuko ozongisa mbongo na nga bakundelaki yo lamuko ozongisa mbongo na nga bakundelaki yo lamuko ozongisa. On dirait comment on a Azan dit na mutema mabete, on dirait Azan social, Azan quand même vivable. Pour banga te ou bien adversaire, mutumo bofinga na bingo pena na appel. Frendoki, frendoki. Sora lié na tong na butu na tonga yo ta so kufi bien. Mais nga mon geste on fait batu ba kumisango débile, batu kumisango te parce que Azan a ADN na bolamu te. Le bien on est avec, mutema malamba botama nango. Un bon cœur on est avec Picha. Pourquoi bat nyoso baboya c'est kaza motema na yende za bonza mabe so ça qui est bien bat nyoso banga baboya la voix du peuple c'est la voix de Dieu nzamba yi au moins bon wana bat baboya pour o banda quand na motema yango des autres manamino fallait aussi la souka non parce qu'il y a eu qui crie d'alarme grâce leur abeleli mais mutango sikoyo kaka na life banda ofinga mama na yende pe mama na epa kufi kana life banda ofinga mama Karine nde pe mama na epa kufi Picha o zongo ndeni parce que azofinga mama na ye azofinga mama ne ba bêtise ba samakolo et puis mama na ofi amuta ofingi mama ne ba et puis ba ezate ke neti ngai bo ata Karine sali bongo tolia to mela mais ye na ye banda ba ye bana batikala oyo kanate ata une seconde ba yo kanate ozonde asa ennemi géré na ye batikala koyo kanate banda internet ezala internet tina nde komi lelo na TikTok tina nde komi on Twitter ba on bali batikala oyo kanate bazala ka ba adversaire. Condoléances c'est bon mais à participer non on les a pour il fallait il fallait pas jouer si on débolo baba zong ça sauce quoi zong si à boy qu'on joue parce qu'il il fallait pas zong ça lobby le quoi comme il est là zoité abaki il fallait gloria azong ça sarato la azong ça raisa pindi muno mwindo azong ça le quoi azong c'était c'est que ekiri na ye eza mbongo te namoni on fallait ekiri pe déjà taka mbongo okutu ba ba zonga oli Karine na mafanda penie te abandi ofinga déjà bwana ngote na pesa ki so bozaki basi fallait botangi na 500 ndenga na bisa 500 na compte na tindeli moni ke bwana ngote a finga déjà et bon soki ndenge lali bo esiko des années tikali bongo omoni ka ko le fait a kozwa yango esili ata bazonga si Karine na kofinga kaka esili comme esclave na mafinga ozanga mbongo akunda mama na pesa ki ozwaki ozanga mbongo akunda mama na pesa ki yo ozwaki na pesa ki yo ozwaki na pesa ki yo ozwaki donc grâce nde ezana lolendo no na maye siko été ya bato batikali ono basala makambo wana te que non bayaka kobeta mbongo te l'argent n'aime pas le bruit mutambo maganga te kana mbongo so mona kengo adondo ya sana mbongo biso le tolo ba choisir matata ba na mbongo ba gotier mascotte ba na mbongo ba di protège ba na mbongo biso le tolo ba ka ba beda shuba na mbongo so mona beda shaka ko ba ka na mbongo basala ngo te a sala ngo pe ba sala ngo pe mukolo te parce que l'argent n'aime pas le bruit biso le tolo ba ka ba na mbongo et puis bango nde bazawa na songa kabelo mbongo peso mbongo na poche na eta bimisi boy abaka kene pa mutu na opesa yo yeso mona mutambonga bimisi mbongo na poche na pesi moto atinda ka pesa ye trésor monsieur kendo tika kabola voilà mais laissons gros à la nina makambo obeta tolo te parce que ebite nini ekwela olobi obeta tolo te ebite nini ekwela olobi atoza na monde ni kobeta tolo te oyebite nini ekwela olobi modèle okras bokitsanga mapeka ngana na mbongo apumba moko komi mama mumfeze mama ngesa munu boye produit ye mama ngesa la munu boye produit nini mama nazane lokote bosunga ngai kaka na militi wana bébé toka uli toka millionnaire osambwisi ba congolais ngamba siliki asambwisi bango kokozwa mbongo na ete asambwisi bango olosungisa pe mbongo mbala moko osozwaki mbongo ngo osoli grâce à Leli mama na ete live tongo pourquoi satanda na makamsu te peut-être abonga magite ninga utoso mamutuka ne sikata mso ekonomi na ene fezaki yango wana so mutuka wana simbisi et pas bato bacha mutu baza na poto
ebele ngala yiba cha mutu ebele de gens sont en besoin bon na bijou na simbiso so na kene na mon pété na ngana tala kande ni pesa laka mais ba cha mutu baze ebele esopie makasi o ku ngana ko sala te na osala ngote aya na on préfère pola na osala ngote muta pola na frigo azala te mutu bakunda keka mama na famille te o ku na mama na mbonga soni poani ba iba ama mama so tellement spirituellement ya mabe Mon oncle na ninga spirituel. Et na ninga spirituel amna amt. Ando bimsa amna so sa esprit mabe. Ando bimsa amna a obete fimbut. A o motinda it. A comme si moi musalat. Akundi e anyongot. Akundi na mbonga nyongot. Asakani mabe. Angateka mo se bato asakufi poani. Angateka mo se bato na internet mbonga na ba PCI aibi utiwa. Martin Bakol a PC 2000 wana il fallait à louer saleté pour aiba que non na matanga ni bato boyate fala bomba yango akundela mama na 2000 les oh aiba na matanga ni bato boyate aiba ki bato boyate bon yimtana bakando na bato bene wana na oya oh batambuka na moko balinga kote ngani na sabo so na sui matanga na so na sui matanga na obela na bato belete pour na yebi que no bato bele boya na bango na so matanga na PC programme ngako bato bayaki ata uzomona bato bayaki mais na satanda te ke bato boya bele bongo pour battre na matanga pourquoi babi pisha ki mo ozala ala fana ki pisha ya matanga kazo babi ki pisha ozala baniki les gens ozala ba fana manike ba ya na mona manike tant que mona tana matanga mais yo ebi ki yo kana na pisha te yo kana na ni te yo kana na ni te tam so pisha nga ya bwe neti na mito ko kirimenga na bingi kana ko ya to sa émission musala o monte ko vandi a louer salle so ki pas même 30 personnes mo wana fala bomba nango olo 500 na vo te fala bomba mbonga mate ba kole mata pesa ki na mawanyoso monte baninga tamsu basali mabe nde balo batoli la mutu ba olela na ete parce que tango ba pesa ki sango finga tango kaka 6 ba pesa sango mbala mo bato ko ba ya alo boza na mbongo kunda mama na oyo moko yo boza boss etoka kundela yo to okipe kuna mama wule toka mo pa kufi etoka mo pa jumatanga tala nzambe nenga frapaka mi kitisa nzamba tombola yo biso to kitisa mpeka to mi kitisa makasi nga mi kitisa makasi nga pena poto penda pisha ila kisinga ke note contente-toi de Dieu muto a mutu okoma nzambe te po nde na fandi boye na poto bato mususu ba oteni nga me eza bato na satanda même pas nde na fanda nde na fanda poto awa tata te mama te ndeko te nde na fanda donc chaque jour aux autres mais bana na tirer ba leçon na tirer ba leçon ya minene solitude na ofana nango na fana na chambre na na binzambe merci bana nga babenga nga kama mama mtema na mituni na comment mituna pourquoi na zarabo ekalate eloko na senga ka R9 merci po asa habitué nga inani mo na fanda ka nga moko na ye kaka. Tu vois, na Taliban na zongi. Na Taliban na fanda akana kati appartement ngamo na lambi biloko to leso abimi ake cop na tikali so yokuta ngate so kutena ngana nzela to obunda. Obimi na baba lo sani star tambola te. Ozomona. Mais ko fanda boy ezo permettre ngana encaisser intelligence, sagesse, pisha na encaisser makambo ebele ndo ozomona nga. Ya on pesa ba tu conseil. So lingo yeba nzambe, so lingo yebozana ni. Yango mona mundela ke na nzamba yango mona baba na batu so no prier bien ke na ngomba place ozo ozala mutu te nga na vivre ngo va cache toi va bombana ndi na ofanda boy pena na oye na talis pa mutu abanda olinga na lokuta we azaki hypocrite te nzambe merci nzambe merci makambo ezaka nde boy nzambe merci eza kokolisanga voilà intelligence ozo na monde dans moi de la femme tout kindanango appelle les boss albino bambote ebele na Orléans les boss albino na Orléans moto moko bien na Montfleury okanga mboka mwa bana Orléans ba mbajo bien na mboka ba Carmel Mukulumanya appelle vraiment Tibas salutation ya mwana na nini misia watamona Oliveira peut-être donc on appelle c'est vraiment bana Montfleury na ya mois prochain et comme na mboka ba complice production et puis ba préparatif pesa kuna pona tata mo beach
Adolphe Dominguez ana date na mo rontango na olea ba diabanza donc ba bongi c'est là donc mais manique on a bandolo par rapport à indeti ya conseil pour la maman pour la mois de la femme pe boy pour la mois de la femme pour la maman na baka maman il faut zamter ma munene maman il faut battre la papa il faut battre la bana yani kamandolo bananga yondo za maman yondo za moi si il y a une Bible, c'est la femme qui bâtit la maison. Moi, ce qu'on bâtit, on a qu'on a bilobal bâti. Salita mobile bomba. Atazo sani yoso bomba. Les gens comme on vit façon na manikia kala. Mais na sali bambonge belé. Mais na kuma ikomote anga makamune sondolo balanga bien moi sinde boye. Na ki comprendre zaka so moi c'était na kuma mobile. Donc poto est comme singa pena moi c'est singa maman. Pour être la cadre pour être côté mobile tout taper côté bana. So azaki makaste picha mais bana ba baby nga. Mais ndé na comment solo na bango comme maman tango solo banaye azoka donc azoyo kama pas maman zaka boyete maman zaki muta show maman zaki muto obeti otie musababe asuyo musababeti mais lelo na comme maman calme-toi on m'a posé singe pardon ma chérie faut pas faire ça je suis loin tu ne penses pas à moi ou comme maman si tu étais avant comme ça c'est bien. Ozumuna donc bana nga comme tendre le na yo comprendre nga bi bana nga ti ba comme agressif nga mutuna ngai mutuna contaminer ka bango agressivité na parole pour moi je vivais comme ça tout voilà maman mbeli à quoi bon ya okanga na kanda à quoi bon ya okatela mutulingala tango moni mutu ali kolo yo kita tango moni mutu alinga pousser na kanda yo zonga sima. Donc, nazo sala ba entraînement moko o pena nzambe yo ba entraînement forcé. Nzambe pena les potiers pena nzambe nazo pesa nga forme oyo ya linga ngana za na samoyi. Na bolingo za nango ozala kana ngona bana na yo mais lelo vivre na bango à distance. Ko vivre c'est très dur. C'est très dur. Mais je tiens le coup. C'est très dur. C'est pas facile, surtout pour les enfants. Les enfants c'est toute ma vie donc c'est très dur. Surtout pour la bana. Pona bana pasi na mesana te sala milanga te banana bota bango bali bosona bima 8 mois na mona bango te to sola kana téléphone après ata appel vidéo ezaka na moni ete miroir ezaka liboso ota la mona maman la téléphone misa na la téléphone prince babia kokonanga me manque mais je tiens les coups ya ko retia ba inanga kanga mutema donc kanga mutema Patrick Malavenge pourquoi pas Papi Choma limaneke de Paris bambote na yo Kennedy Chikito bambote na yo et belé donc voilà tout continue mais le maniqué et ça la peut baiser frère na biso na linga mingi Olivier Kalabasi yo so ba komi moi rotaki na par rapport ya ressemblance na lelo ba komotinde o akata kovo akatakasi ba kokana fala akokotai akokotai yepeti buya ningi na yazala kamera akokotai pe akokotai fa koma likamtina suka tango se comparer na mtu koma na motina suka akokotai gaskazi yesa Olivier Kalabasi akokotai akokotai mon ibe prophète Denis c'est pas le dessin na akokotai akokotai njora akokotai qui njora leader américain leader américain la petite en beauté et belé c'est leader peu malin leader américain ali te bana bana kondi ali bonga unene konda nano kondi te fokonda penza fokonda en même temps ça va sport na te yakonda taille yakonda esale taille munene za maladie munene ya bien te munene ya maladie nga monde naza na komolia une fois tellement na komolia munene mingi na komolia une fois par jour na journée une fois
na olia so ba yop ba milkshake on a tiki omela otigi la digi ba saucisson la digi oba ole ka sango basket na unel la pesi héritier basket bambo tebele ya gi basket de continent na pesi bambo tebele fire basket chango basket tam tande na komi tapande na komi mutinyoso botamba moninga ba yango na comprendre te babotamba bino so moninga botaka na sima poani oh vete botamba talaki ata na sima kaka vete patron maître toxique ba nyamasolo ba maître toxique na pesi maître nyamasolo maître Patrick nani mususu maître Guy na pesi pe bambo tebele maître Eric Mando maître Eric Mando yeto za parler toi bete la rabiso batu ebele junior mukendi papa potope to pesi ba mbote ebele donc Kennedy Shikito barami twenge manike to comme na biso pe moi ko pusana na biso lelo oyo vraiment na baser na yo par rapport ya makambo leki so to bito clôture anemo ilo ni ko senga na baser ke pona ba matata o esila est-ce que boko luka message monter a plutôt cesser le fait eloko na ko singa na makambo wana te na senga bino bokola osala TikTok na makambo so na pesa ba conseil nde to bosona na TikTok so bosala ngo evangelisation ba to bele ba bon wa si bosala ngo kaka nde bosala kana ba Chantal Bola ba nyonso nde bosala kawana ba Glory Langi nde bovanda pa na TikTok so bo bibo évangéliser makambo na mine bele fumama rapidité comme la vie na bino mais bo bando finga banda 6h ti 18h ozo finga kaka moi ba dialogue tout ça na TikTok to évangéliser kaka tout ça ka challenge évangélisation na TikTok un verset biblique bo mona nde mboka na mso ebonga en tout cas là on a ngana bisalo ah voilà bon c'est Junior Kakonde pe atali biso moto moko bien Junior Kakonde yepe na so a promis so a promettre yo a réaliser ka donc il sera promettre a réaliser ne vient biso Frank pour toi ça là na beso Patrick Asenda c'est au fait diga wana na panika wana Gabriel Chiten na pandi wana voilà tout ça qui dans manique de John to ngato solo la paix par rapport ya makambo mingo et ningisi internet ma dossier ga ya matanga grâce pe a okene déjà braza to ki ba contribution pe outil pe de par-ci par-là ba yoka ki pe tangwa na e donc okene na malamu malamu mais 500 des on satisco non on cité ah soka pe sari déjà te appréciante Mandesco là est-ce que mon temps so po ya cabine na mutema ah ba ki pe ba zo asuste so le kilo be zo te ka se sili na ngokaka donc feza finga ete ata songi pa munina sala ki pona ndenga songi cité le kwa pe be zo asuste etika bo me ko finga ete mukolo finge kama matanga wana to telemela yo mukolo finge kako na chela mama no mukolo bimisaka lisula cotisation to batu bazongi sela ki oboyaki no bon oui voilà ya Willy Moucheni Tanfum Bambote Karine Tanfum na pesio Bambote voilà je dis encore félicitations à maman Yvette Angoussi na initiative wa utuko sala na bandal vraiment na ba maman et puis na le qui passeport so on a besoin au renouveler passeport na yo convoiturage visa ya Chine lokaluki passeport et puis na biso ezobi makalate chéri koko na pesio Bambote Raïs na pesio Bambote Anandonga la fille du roi Mwana ya maman ka moko. Je salue aussi R9 l'homme battable. Tom Yumba na pesio Bambote, Chris Kikuba na pesi Repuesta, Pilger Leonardo. Coucou à vous mes champions. Salon FM. Salon FM et pas une abisso na 35 boulevard Anatole France et si ça pour unique à l'autre bah na qui va bah vieux beau mais moi kokota été bon moi na dans ça grâce kokota été ça c'est kokota été keta fumu te kokota nga kokota été simbate simbate et le quand on est là on va tout nous en kataka kokota nga simbate ouais c'est bloc spirituel nga ko ça monter pourquoi spirituel? Yasukia. Il peut bêta pour côté.
Oh, bon. Un mot d'ordre va payer déjà. Un mot d'ordre va payer grâce à ça aussi. Allez, Bisokaka derrière la caméra. Grâce à Roland de la minute. Merci beaucoup, Nayo, grâce Kazi. Au Azalana Bisso du début jusqu'à la fin. Merci vraiment, na président Tonton Bokelo. Je tiens à vous informer. Tozali na annonce na bana ya Poitiers bientôt un grand événement se prépare pour l'hommage des grands artistes Johnny Bokelo dans la ville de Poitiers, en méga soirée de la part des présidents Tonton Bokelo Oyo Aorosali sa soirée pour nous rendre papa nae hommage. Donc voilà, et puis bateau baza wana toujours au bazo tia maboko pour soirée wana Esimba Edi Mavungu et puis Padou ma Ndiangu. Donc baza wana na Tonton Bokelo pona kobongisa ndenge soirée wana koleka na salle moko ya kitoko oyo président Tonton Bokelo akosala pona ko rendre papa nae hommage. Voilà, nde balobaka l'artiste ne meurt jamais. Papa na biso a pema nae na kimia. Merci na balinga pisha kimba benga de partout. Merci na batu batala rabiso. Merci na Diezo la London City atika ngate Diri Pierre Marie Kiria comme la ville Chigito Papa Paradis à Zalaka Bongo. Donc restaurant kitoko kolia Paradis secret. Donc voilà, merci na yo Paul Mwamba papa social lobo repesaka bakata raté. Nous sommes toujours reconnaissants. Merci na ya Willy Moucheni papa na biso Gilles Alingeti IGF et puis le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa Edi Yeli Molangi. Bambote na yo directeur Christian, donc tous ensemble merci na bino batu bolandi biso de partout Junior Mukendi papa poto bambote na yo. Donc voilà, dienga cargo donc topesi bambote belé. Donc voilà, et puis tokuta na bongo schéma bena wana na marcade exotique ya bien osomba biloko bio oyo utapena ki chatsa fraîchement. Donc voilà, merci tokuta ni bongo na mbala sima, bye bye.